Kabia mwana musée. Mesoi tozongeli bino na likambo na ye lelo ezali poto lakisa bino lisusu video mususu asalaki aza ko remercier président de la République Félix Tshisekedi na implication na ye personnel ndenge ya lobi implication personnelle ya chef de l'État na kati ya libération na ye. Donc chef de l'État muto à s'investir personnellement pour azala libérer rapidement pe aza ko féliciter ye à travers message oyo bolanda. Ngayo Ibrahim Kabila mutu bautaki ko enlever mais nasengi na nzambe merci mingi ndenge ya protéger biso ya mibale président de la République Fati Beton atelemeli peza makambo oyo asidiki mabe alobi bozolandela justice ndenge esengeli te nalingi mwana wana azala libéré aza congolais aza na droit ya koréclamer makambo na ye bolandela justice ndenge esengeli. En tout cas merci beaucoup na président de la République alakisi biso ke état de droit eza ya solo. Nalingi bino nyonso bakongolais bozala kimia boyeba ke naza déjà libéré awa na à partir ya 23h30 comme ça nazalaki libéré awa naza na ndako na nga na vandi mais la lutte continue. Kombo ya musée kokufa te, kombo ya musée kotikala seko biso toza bana na musée eza ya lokuta te eza ya solo et puis to continuer toujours pour réclamer mort ya papa na biso justice esalema et puis ndenge toza boye oyo amoni ke aza mwana na musée eswe aye tosali test ADN tosali et puis toyebi ye soki aza ndeko na biso tokoyamba ye mais eza te ya kotindelaka bato na nzela bokende tozokende na okinga kati bokendanga kinga kati kosalani. Donc nalobi bokende na nga na justice nde ezalaki chance bandeko na biso ya wewa bazalaki wana batuni likambo nini na babi bana mboka nga naza ndeko na bino congolais. En tout cas coup de chapeau na bana bawewa nyonso ya Kinshasa, coup de chapeau na babi naza ndeko na bino congolais pona nauti ko réclamer mort ya papa na ngai justice esalema nde bato akinga kati bango bayeba memanga na kinga kati yango nzambe asalisaki mingi bomoni na makambo nyonso toyeko bima Fati Beton président peza olakisi ke oza moto ya justice atindi bato baye pe major baye kolongola nga na baye mosala oyo. Kabia mwana musée. Mesoi tozongeli bino na likambo na ye lelo ezali poto lakisa bino lisusu video mususu asalaki aza ko remercier président de la République Félix Tshisekedi na implication na ye personnel ndenge ya lobi implication personnelle ya chef de l'État na kati ya libération na ye. Donc chef de l'État muto à s'investir personnellement pour azala libérer rapidement pe aza ko féliciter ye à travers message oyo bolanda. Ngayo Ibrahim Kabila mutu bautaki ko enlever mais nasengi na nzambe merci mingi ndenge ya protéger biso ya mibale président de la République Fati Beton atelemeli peza makambo oyo asidiki mabe alobi bozolandela justice ndenge esengeli te nalingi mwana wana azala libéré aza congolais aza na droit ya koréclamer makambo na ye bolandela justice ndenge esengeli. En tout cas merci beaucoup na président de la République alakisi biso ke état de droit eza ya solo.
nalingi bino nyonso ba congolais bozala kimia boyeba ke naza déjà libéré awa na à partir ya 23h30 comme ça nazalaki libéré awa naza na ndako na nga na vandi, mais la lutte continue. Kombo ya musée kokufa te, kombo ya musée kotikala seseko, biso toza bana na musée, eza ya lokuta te, eza ya solo, et puis to continuer toujours pour réclamer mort ya papa na biso justice esalema, et puis ndenge toza boye oyo amoni ke aza mwana na musée eswe aye tosali test ADN tosali, et puis toyebi ye soki aza ndeko na biso tokoyamba ye, mais eza te ya kotindelaka bato na nzela bokende tozokende na okinga kati bokendanga kinga kati kosalani. Donc nalobi bokende na nga na justice nde ezalaki chance. Bandeko na biso ya wewa bazalaki wana batuni likambo nini na babi bana mboka nga naza ndeko na bino congolais, en tout cas coup de chapeau na bana kawewa nyonso ya Kinshasa, coup de chapeau na babi naza ndeko na bino congolais pona nauti ko réclamer mort ya papa na ngai justice esalema, nde bato akinga kati bango bayeba memanga na kinga kati yango Nzambe asalisaki mingi. Omoni na makambo nyonso toyeko bima Fati Beton président peza olakisi ke oza moto ya justice atindi bato baye pe major baye kolongola nga na bato mosala oyo. Babia mwana musée. Mais soki tozongeli bino na likambo na ye lelo ezali po tolakisa bino lisusu video mosusu asalaki aza koremercier président de la République Félix Tshisekedi na implication na ye personnel ndenge ye alobi implication personnelle ya chef de l'État na kati ya libération na ye. Donc chef de l'État moto a s'investir personnellement pour azala libérer rapidement pe aza ko féliciter ye à travers message oyo bolanda. Ngayo Ibrahim Kabila mutu bautaki ko enlever mais nasengi na Nzambe merci mingi ndenge ya protéger biso. Yami Balé, président de la République, Fati Beton, a téléméli pesa makambo oyo, asidiki mabe alobi bozola de la justice ndenge sengelite, na lingi mwana wana azala libéré, aza congolais, aza na droit ya ko réclamer makambo na ye. Bola de la justice ndenge sengeli. En tout cas, merci beaucoup na président de la République. Alakisi biso ke état de droit eza ya solo. Nalingi bino nyonso ba congolais bozala kimia boyeba ke naza déjà libéré awa na à partir ya 23h30 comme ça nazalaki libéré awa naza na ndako na nga na vandi, mais la lutte continue. Kombo ya musée kokufa te, kombo ya musée kotikala seseko, biso toza bana na musée, eza ya lokuta te, eza ya solo, et puis to continuer toujours pour réclamer mort ya papa na biso justice esalema, et puis ndenge toza boye oyo amoni ke aza mwana na musée eswe aye tosali test ADN tosali, et puis toyebi ye soki aza ndeko na biso tokoyamba ye, mais eza te ya kotindelaka bato na nzela bokende tozokende na okinga kati bokendanga kinga kati kosalani. Donc nalobi bokende na nga na justice nde ezalaki chance. Bandeko na biso ya wewa bazalaki wana batuni likambo nini na babi bana mboka nga naza ndeko na bino congolais, en tout cas coup de chapeau na bana kawewa nyonso ya Kinshasa, coup de chapeau na babi naza ndeko na bino congolais pona nauti ko réclamer mort ya papa na ngai justice esalema, nde bato akinga kati bango bayeba memanga na kinga kati yango
Nzambe asalisaki mingi omoni na makambo nyonso toye kobima Fati Beton président mpenza olakisi ke oza moto ya justice atindi bato baye mpe major baye kolongola nga na bato mosala oyo. Somebody